temps pour y utana. Comme dans lesquels camarades n'ont beaucoup na kuta kiti. Et le nazo a kuna parfois na sani na kuta pas. Na isde mais comment payer un peu pour expliquer ma camarade n'engi et lesquels. Dans le monde n'a pas temps pour na yo qui kuna na komi. Font la carte porter na kuti. Na kuti na t-shirt à mobile na ngai nga mo pe d'habitude pe na la tango parce que ce n'est qu'un jeu bila mani na soko ande na la tanka na mo indiza na mo kilo tsanke na soko na ngabila na kuti na o be ta moni nga la camarade na nga a surtout qui a comme j'étais aussi a bien nga ko to wana na nga o ni na mo comme j'étais bo yebi o te na yebi te na tuni na nga kaka parce que non na mona yo na camarade te nga te wana na meilleur ani na nga bo mato batini ko na lycée Comment ça non bon ça n'a pas bon tout ce que pour notre tanda d'ailleurs mon a sous-vêtement ya la fille sous-vêtement les matin en tout cas dérangeant non quand tu m'as pas non comment on kanza ka ba mambo belé ngate donc comme ba mo kanza boté na sa ni na zela yi ai na benga ki pété ayo bimele ka presque ayo te na camarade na ngawa ikolambé tout ni et on a comment souffrir pour naïe. Comment y a foutu un rango? Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend aux autres na biso na ba TV na bino na ba téléphone na bino na ba ordinateur na bino. Merci bandeko nyonso balela biso ya trop. Merci na ba abonné à Sarah Dola TV, merci na bandeko na ngatu o ba pesa biso confiance ya musala o to salaka. Merci na bandeko o to sepelisa bango na mama oyo oza na moi pasi ba mama oyo oza bien té. Maintenant on continue à Sarah Dola TV, okuta ina histoire moko ya boyi sala vraiment bien. Merci na bandeko na ngai, soyez les bienvenus parmi nous ba o bazo s'abonner sikoyo. Bienvenue sur notre émission Vérité présentée par Paulin Mukendi. Moi, Asuka Mukendi Nyonso, Kanele Sabino Tokosala, Ober Musala, Ngaïna Bino Raga Musala, et l'eau Moussouté. Moussala yango tosala toujours. Voilà lelo na émission na biso vérité na mbeli bino ndi na biso mo ya mwasi o tokomeka ko solo na par rapport ya lisolo na ye oyo azana histoire na ye aye nango vers biso kaka neto metsana ko beta ba histoire lelo tozana na biso mwasi tokosola na ye. Mais avant ya ko passer message na mikono na tika na pesa mbote ni équipe technique oyo ezoka mangala na tango ya lelo vraiment balobi Montréal Gucci Sinda est bon tonton mobile zanga lisumu mobali ya basi moko mobali ya mwasi moko quoi vraiment mobali moko bien balbi mela bulu kutumela nyoso mais sinda tike langai parce que yango ndi mutu ezanga vraiment charge. Merci na la patronne maman Sarato la maman Mokonzi maman wa pesanga espace maman wa pesanga temps ya boye ezalaka vraiment bien basé belete umela maman na ngwende na yo voilà moral sokoza même langage nanga okufungola en plateau nanga bandeko bamona invité nanga nazana ye mukolo lelo maman bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ça va? Ça va. Voilà, avant tout bana masolo nyonso na holingo se présenter na bandeko bazota la biso ba yeba nani yango nazali na plateau na biso. Comment on a Rosine Nanga? Rosine Nanga. Rosine Nanga. Ah mais pourquoi vous bumba ba poste non? On le bi prénom na. Ah OK. Rosine Puna Nanga. Voilà, c'est ça ndenge ba se présenter. Et ça forma bien voilà. To yambi yo na plateau na biso vérité na holinga ka va to bana makamyo so chaka lo bolo ba obe vérité. Na kolobo be vérité. Voilà, merci. J'espère que bandeko bozala na biso bo comprendre que maman ribisi biso ke akoloba vérité rien que le quota. Voilà, merci na Jonathan qui vous na 10 amis Bali, merci na Michael Moulamba papa Covid de 3e vague babenga kaye abeda chou maman malobeza wa ngambo na yo meka ko petela biso lisolo na yo ezana onini. En fait, je suis un peu triste mais non le bakaka parce que neni pona le bavia. C'est ça. Naza mwana le kwa bana na sonde babuta maka. Babuta biso mi balé. Et quoi arriver papa na biso na maman na biso bakabwani papa yo kende Lubumbashi akina grand frère nanga maman yo tikala nanga
mama kotikala tikali nanga atikalaki mpe kobala na ye na nsima azwaki mobali na ye tokomaki mpe na biso mpe kofanda bien kokola mpe ka nde ezalaka naozwa mwa chéri nanga moko tokoma ovivre na ye bien yako arrivé na moma moko chéri nanga na azwaki mwa besi mobo parce que ateka bilamba ka mutu mo ateka bilamba pa yebani na komo awa mona tanga komboni eza te azwa mwa besi mobo na mwa problème mobo azalé nango en fait na âge aki mukolo nanga ya 6 ans aki vraiment mukolo nanga mais tellement mbali nanga liboso ye muta dévierge nga ye kana nazala naye nayebi banzela mosusu c'est-à-dire muta abandisi makambo kozala mwasi ya mobali naki vraiment na affection na ye mais kutala pe parce que maman mobali abayaki aki na mwa bapossibilité qui paraît faut na vile mon montant mon boevi que ndinga nda ko expliquer non eselenga vraiment mutema passe tala mbali na ngabu nakene na ndaku azipe na limbongo na ya papa ya mbali ya maman babota pe mwana moko ya mwasi nzoka nde nazaki mbongo wana petite sœur nanga amone nanga pe na yebi nanga te na zipo mbongo na ke na pesi mbali nanga abizwa mbongo sa nino banda sa ba faire nanda ko éclater tozalaka biso 5 na ndako mwana o aza mwana mukimbo ngisani ni ikiwa na wangani na wangani mobala moko akoma ko kaza kwa bande konende bayaka wana peut-être parce que ebelinga pe na makambo wana te nasaka on pe na volonté te bolingo kandi tindanga na sala le ko petite sœur na mbuna batunda na wangana eko arrivé moi mama kanda solo la na mwana na ye mama aki déjà ni ko suspecter nga fandi singa bande tuna nga ndenga malé na mona moite na seni na yo lo ba vérité to na ye dise vérité ya ko arrivé papa uti msala okota yo kiasili danta kana na makilani te malgré mutaboko nga silika na ndingo wasakana te ayebisi mama soit baka bwana soit ngana sani na kitenda buna mama sengenga ba pardon sala ke o mama koko sala mais papa tellement montant bon nazo ke zaki beli abuya na yo sai na yo lunganda kuna ki ofanda iparande kwa ba mama taka kofanda papa tupe ba makambo zanga te makambo koka ki supporter te mobile ngo peto na pese mo nga voyager na ya kenda na Turquie ki somba bana nga ki somba bilamba et pas kenda na yepi nazoni kwa mandina witaka kufanda papa mais mon maman pe mona libeninga mwa biloko papa ye bataya tikeni ngai poka na sanini nazo moye ya ko vivre bana ngo pe pesa kina kuna ki asali 4 mois nayo kaka papa camarade na sanini ai oya yepe na ifaki na luke pona potina komi na eta oyo eza pona mbongo ngazo kina kina ko pisa les patrons a rien à expliquer puis ma camding les gains sima en tout cas déranger qui ma casse lui na péton place na gena kuna mo ba difficulté c'est nga yo mo ne sa nini na umeli et pas combien ne comprendre en charge à 12 ans vraiment en charge à 12 ans en charge na ma cambonion parce que ça reconnaissant denga mutu na sala la ki ebola so a proposer kinga libala asani il faut alors balanga alors se présenter et cannabis pour le moment nazana no prête to fanda non e mo pe na ndako tala ano pe no mukolo na nga mo ebeli na ndozunga no mo sima me côté mususu pe viki na linga ya zamba na nga liboso menesa kasa nini a patienter nga na copine nga mo pe na ndo betili masolo ka ndezela ka na makamano makamoso na mbali no ke pe no ye bise camarade pa pe sa ba conseil de kaisala donc sinon nazo betela camarade nga ba solo nde mbali nga salela nga kosomela nga biloko dala tsanga bien en tout cas na change qui vraiment vu que na ko souffre mettons ya yé na mona vraiment changement parce que comme vraiment comprendre soin na ma de camarade nga ndo mo na bongo ba camarade ki chasa asale ne zuwa asepela kiti asepela été commandé ni mobile no asomba denga salela ngaye en fait il va qui nit na part na ngaye za la ye quoi na ba sens wana ya ko arriver moment moko boye ayo tala nga ozindeni ngabe na ngabe ndeni mbano habité azana ebe mikolo pe asani ni a voyage qui mais déjà ailleurs te ko sula bilo
on a mikolo na téléphone te non on a besoin de téléphone non on a binisa numéro mon boye na Facebook na binga collègue na ngamu na PC camarade na to solana to partage na et puis il y a des fois pas ya boye et la ma na PC a seni alati donc a PC téléphone na bika mto sa ni na kota Facebook pour ça ni na binisa numéro après non ça na installa ne donc à cause de téléphone na zo kindi azo ki téléphone pour ça ni azo numéro ya mobile na ngapi na yebi na ngati azo numéro mobile na nga abi pe na kena nga ya ke na yebi na pe na sky na nga dans les points parce que camarade na nga na mobile na nga na IBT na présenter été mon appel non à mon été en fait akika camarade na nga lycée to bando tanga na et ko arriver pe to sisi ba classe to kompe okuta na maintenant na présenter été nande ya mobile na nga voyager na wana mo ya présenter mais obete la ke lisolo ke non na za mobile mon bois sugi pa na nga ayebi pe na laksa ke pe na ba photo parce que sur la téléphone portable na ba photo camarade na nga mais mobile na nga nde ayebi te na bete le pe lisolo parce que là vraiment non ami proche te donc ko maka proche ton to sisi classe azo ni on mobile na nga benga mobile na nga bika mi bande bazala ka sala ba jeu d'attrape ba kutana ki so pe wa pa ebise ke wana ba pesa ne ba ninyo mobile pasani a koini na piège nzoka ba komana bon pour vivre ba koma pour vivre a vivre na nga a vivre pe na copine na nga pe na ebi na nga ete c'est comment vivre na bino na biso mi bali comment vivre na biso mi bali kanizala et kwa arriver na maman mo kama na ya ton na ndako na biso na zino ki ne pas comment bien ya numéro o na ebisa yo ke na obinisa na Facebook ya na vraiment esimbi donc fona ke pas kwa na même mikolo bilamba na nga vraiment malunga yo la ta pona ke ni pesa bien ezate so ko kwa apote nga bilamba na super bilamba na bwana posa na posa la malikolo na sina kit na super na sina gisi na valise na PC ala te la pika pa na biso wana bon ya na pena te ba maquillage kande ba fito sala garçon pour to benga ona so ya no sanga ya mbala mo pressé boyene na kwa bolingwa sika nga pena za bonwa sa ni na ke pa mbaina o ke pa mbala benga yo nga be fe ki to kutana lelo me na benga nga pe place no ke ni so kana monita bon de no ke ni kuna ke na moni makamuda be no sa ni na benga be so pe mbala nga bina nga ke rendez-vous na biso esimba te peut-être ana occupé na mamna te ka kuna au moins na pe no sa ni na région de na nga yo parce que na ndako na zo sani abungani pe aki donc ke pe yo le kama ba quelque temps bu na yo binga chéri na nga na bin na biso zata o te na kanyi na nga boutique na zongi parce que camarade ya papa na biso abinga za ndako na makambo sola na nga mais soka na sisi na ina libéré na bingo sa ni oya na ndako na fandi na nga pe donc na benga ki nzembo afali banda obita nzembo afali banda obita pe na kati na en fait na ataki vraiment attention te mais moi ka nzembo afali bita na yo benga sko copine nga be copine we ndeni ngabi na yo to benga chéri nga ebisinga ke azana occupé donc no kene nga kuna sikote nga na ese ke kaka na pokwa kuna poso ndeni na ya o te ko yana onte soki kana moni na ese ko soka na moni makamba bendi na sani na benga yo nga be assez bon problème na yo kata sikoto na kati e mo ko sisi ngabe kale même nzembo to na bengi chéri na nga ebeti kale même nzembo na bengi kama na nga au coïncidence tondé en fait mon quoi trouble qui n'a et ça peut-être ba imagination n'a tondé il fait que c'est ce qu'on a rappelé chez nous on a rappelé qu'à les mêmes nzembo na yo benga directement sous ton na kati na bengi sous copine na ka nzembo moko on a bi ouais ça c'est normal que cause à coïncidence ba fande sika moko nga mobile nga bezala ndako na camarade ya papa ba camarade nga lobi akepamba les pesa ke na yebi na yo expliquer kama na muka na temps to kutane wana ya sko yo o raisonner nga dans tout cas ndena za bo mutema ngisa nini ezo déranger nga c'est qu'il y a un problème na katwa kama na nga tuninga Rosine yo o proposer nini ngabi tokende kuna ya bisinga tokende kuna ngabi ndena yebeni mobile na nga ezaka ka ba penser na nga et donc la musique est bête parce qu'il est très bien alinga na ki moi na mukie donc est-ce que le monde na appelle ma bête est-ce que le monde na makama ma bête pour la quantité ma bemo vraiment on a zakata na idée na te donc et comment kama ba imagination vie pe kokola koka ko ba masolo en réalité
et non quand ndenge ngam na kanisi na bi eleka na mopesi e muna como muna nde to solola na ye nde to zala ba azopesa nga so batonte akoma kote na zo kipe na musala boy et pour arriver kutu je me suis na ke kuna na fongo la porte comme d'habitude boy clé ko tatenga clé ko tateni fait na bingi ote na chanza ki kadena wana parce que ba nani ba petit frère nga ba koma ko ya ko fongo la bo chanzi kadena o ebisinga tendini en plus o pesinga fongo la ti ote no pesa oka no pesa ka na boy nga suko singa yango kama na ngapende to zala bien wana akomi peka we ni timo bongo akoma ni timo ko kimanga je me suis na temps boui na bengi na ebisi na ya kuna na pofa oya na poko sa nini yo za ba problème na maman puis au fond na kuna pande kwa maman yo poke lubungisa kuna maman yo suna poko pour nous se créer sous ba problème na kutuneza ko no ngandi da proposer na sa nini na ke kutana ba parents na na sengelo pardon zonganda ko poso za anda ko kuna na sa nini na za la à l'aise benye wena ebiseke na zoya ebisi ngote ko yate oya weninga ona oya ubwe ukumubwa na yakuna kwani ote kama moneke na komi ko insister ebisinga c'est bon ça nini yaka na yo kina ngape kuna to passer na en tout cas journée na payer a changer ni mwanda mwazonga ninde to zala ka to passer pe ba bon ngabi non zonga la ngai te ozonga pondo lola se créer sous ba les amis na nina ndako kuna ngoka elinga ba problème tonde ni na komo loba en fait ça pesa ka ba raison o ezake pour na bien na ngamo kuna komo na ke ana raison na meke ko insister comme ba na zona seni na zone na yo likana ton ozonga ndako na bina lika et pas copine na comme ça na expliquer parfois maman comme ça comment ko les claviso na expliquer tambel nganda komi boy comme ça na présenter et peut-être yeso ka meko lobela a ko changer dans l'équipe kuna boye na tuni maman bon bisinga azati auto bimaka kala ni te na c'est bon ça yeka ebisi na sa ni na lika kilazio na rapida na penda quoi la France là en tout cas na qui vraiment dérangé parce que pour ça na qui là parce non nuit na parce que depuis pour te linga no isala maté to na yo moi âge comme moi élevé na ça pe mama kamde basala baninga basala ni basala na yo zonga na nganda quoi na yo recharger pe mega we na benga comme ça na ebisi na sa ni na ko benga mtu bui a rejeter ba pe na benga bo rejeter ba moi yambi so ka ninga ba alobo ekati moi na benga appel vidéo donc senti que le quoi ana mutu donc non comprendre phénomène donc on s'en a l'aise ozo lo bani na ngabe nga bébé ni boy est-ce que non on est ba façon zo lo bela na ndinga lo belanga et comme vraiment différent c'est comme si ce que ça na mutu en côté ozo solo là tu n'es pas à l'aise dans la sensuelle na qui vraiment déranger bouton na la quitter na comment raisonner alali moko tondeni parce que mon asanda qui n'était ligne pena moto na mi wabi keso ko eza na buta appel vidéo dira na moto abo ya neti ayamba ba appel na ngame il faut que kayamba abanga peut-être na kokosa na kokko aussi équipe na tele mona ke to so la bien te na ko kata na ngada seni na lali na donc po yutana na mina sani comme na lekele kama na ngana butu na kutakiti et le nazon a kuna hapa kwa msani na kutepa na is deme kama pe ampe ko expliquer makamna ngani yelekela na mwingine apena tongo na yoki kuna kuma na komi fomola ka porter na kotimu na kuti na t-shirt à mobile na ngai ngamo pe d'habitude pe na lata parce que sona kena zubila mani na soko ande na lata nkana mo ndeza na mo kilot samke na soko na ngabila na kuti na nteme bêtise que ton moninga azumba mon vertige aussi oyo benga te beni ozi chini boendenge ni lote obenga te na ndeko s'attendre na visite na hôte en fait na za surprise quoi problème te na ndo le kala ngai ka ozana ke tika ko tsinda ko shinga bite ko ke tika nga te batinga liboso boye na ozongi lobo o c'est bon onzi là mais aki agité kaka ba mona ke directement pas mbala na comme na tana bingo za po na nda nga boteki tote na tekitele na tiki mutu kuna ngana iko se reposer fe na komeli wana nga to na komika na koti mama na shama banzo panza na pa na moni la bana te
o lukaninga neni t-shirt no o wana ezala banzela bleu wana ezala o natumbaki yango otumbaki yango elamba yana eta bien bongo otumbela na quel problème o te natumbaki yango nga mokaka natumbaki na ngango nasepela nango te vike nakoti mpe bilamba sika yawana waninga nini nga bilamba na place okaba okende otumba na ndeni comme ko ko boza botaya be comporte on a tout maki bofu na tout melamba fona ye biso be na osai lobo da ile soka France ni ne bisa koma ya moso na le bele na bien na ola ndile makamne akomozo ça comme pesa ngambo on a bano sabo na mona ki ikomo mbe ma biso mpe ba problème c'est là que na ngai na c'est tout zonga na biso bien comme d'habitude olingo pe kande ezala na ngwana je me souviens de la caméra sur comme aïe ben a dépôt et bizarre cause on balle au binisa numéro de téléphone na tile lo représenter ngata été wa camarade ma bébé o te o communiquer ko mona kama yo fo mona parce que so yo moni te mutum sus na la kisaye azate il faut mona ami nga comme yo boya la samba no nga sa nini il faut na like ça yo mbal na ngai parce que je peux tomber na le bela yo pour na mais na nous au monde a été oui pas bien problème te fona que no monde a c'est ni na fona monde tout participer jour na yo benga mona benga ebisinga ka na boutique nga bise na oya mais que fait na juillet pour me mami si na boutique kota to koti na boutique ou ben to amoni nga la camarade nga a surtout qui a comme j'étais aussi abinga koto wana na o ni na ngoko mejite bo oyebi ote na yebi te na tuni na kaka parce que non na mona yo na camarade tenga te wana ba meilleur ami na ngavo mato batini na lycée type to sisi ba classe te ko pe ba kon fu bota ki su ko kutana ki mukolo buye yesko la fille atika mutu na sebo o lo belo te ngamuka bato yo nini to fana biso pe wana to banjomi la baji ya umele te kama mama umele ni tamika mama te na ke babenga e ba kwa mobo ifuna kenimba mono ko kwa umela ate asenini akei nae ayo ki biso pe tsikana biso pe to so la to normal vraiment mobile malgré tout ayeba ki déjà que wana za copine nga mais obi manae kaka ba continue pika ko vivre on attend déjà yo OK na yi na présenter déjà na présenter déjà mais ba continuer à bouler ba continuer api na sai na ki pa nga pété na yebi na nga mo pété na ola to vivre na biso pe normal a vivre na e a vivre na nga pe arrivé jour mon boy na bifona sa ni na ki passer journée parce que des personnes qui ont fait ça, ils font la tête. Ils font la boutique, ils font la c'est une qui n'a pas. Qui peut qu'on a fait on a donc moi des autres cas ban na bani suko bomisa. Ko bomisa no bomisa na tombo ni metu suko pona tanda na yo mona sous-vêtement ya ba fille. Ah, sous-vêtement ezaya ngate. En tout cas dérangeant na quand mutima parce que comment ko kanza ka ba mambo dele belinga te na ko komba mo kanza bote na sa ni na zela yi aya ni pozo mama mais c'est sous vêtement ya na asutu ki umunyo wa yo ko ko solo surprise te o comment que panda kuna yako bomsenda ko to yako panda ngabi mais non ton nazo tanda mbetu ko to non tanda mbetu fait ki na arranger te na tikonka na nde na kutaki ote na somba ki ona sa nini na sa le surprise mais tika oyo mona kale so mona na déjà mutu alata ko surprise ngo ya nini oyo lobelanga en plus sous vêtement sokeza ya sika ya kana papier na yo ka pamba boyo abadu botelanga et compréhension tellement na vraiment na petit dia loba tena mona combien na niveau monétaire abandonmata comme pas si man to comme yeba pe kaza vraiment moi mko na nga mke ando comme net moko moni la nga mona sela ni na bomé na nga moto na tika kina na tiki na nga pe to zo na so pe mère morale na yo zo nga nga pa biso comme ko arriver là maman moso na bengi wala na kote na manda kutana boutique tina bimaki akomo bima mo ba absence mo boye kandeza bon ba temps libre mo akoma ko mo ba temps wa ko peso na bolo ça les sous-souté et comme vraiment pour déranger en fait c'est dans nos pesanga passeport à part y na yeba mbali sous-souté na yeba ndengo pa na mbali sous-souté de ba film sous basana banda ko sala te ka yi cadeau na misana c'est mon bali ya vina yo na ta ko mbali boso banda pe mamba mibali bandi pe na
et comme je m'en bien oh Rosine Mikolo ko ya non anda côté na yandi ba petit frère nanga baza na copine na yo même mutu no so yebi ba camarade no ba yebi on bakolo le pont na bino ba yebi siko so ba petit frère en plus on ba petit frère so peut-être ba qui ba grand non peut-être mais ba petit frère songa na ye kuna peut-être na kokoza ba kokoza na besoin na lambela ba mwelo moboyo ote omi bato ba uta nani village bazana ba makam na ba on ndenge na bango ngamuno ba na comprendre na ba mais to ba ndukuta na biso me na boutique ala mobile mito episode wana mobile mito episode naki na shwati na sai na nzini kanga bia kama bika to ba ndukuta na weze important na sa nini na kutana naye kama jour na eto kutana biso pena boutique to so to sisa kangi boutique sikondi to koma ko kabona yake inga ke bano sanga bete deuxième troisième ngadi nte mangi la kinonkana kinete babi lelo fona kende na kende mona ba petit frère oyo azoboela a présentanga kuto papa viene o kuto ya Nicolo pena ko présentanga ta présentanga yo kelanga sonite bande ko ya ye ba utimboka na ndeni no kende banga ba o ifona sani na keko na kana sale circuit na benga ki pété ayo bimeleka presque vous ayo kuté na camarades na ngawa Kolambetu ni elo esalenga pasi tant peut-être soka yeba kite kazale copine nga mais tant on a ki na présenter anga katika soka ki mobile malamu atikite na camarade na ngai o nga na pesa bilamba na nga olata obima au premier rendez-vous na kendo kutana mobile na nga na pesa bilamba na nga lata pas que kutana mobile na nga asani nga passe na tanga bakombo na bangote o lelo o nga na za lelo eza pona mobali o nga na yibeni mbongo mobali mama na nga ba do prendre nga en charge atengisi nga ba classe lelo na komo souffrir pona ye omoni afutanga ngo. Voilà, bon, comprendre qu'il y a des choses vraiment émotionnées par rapport à l'histoire. Bon, moi, je suis ça dans qui les a bien dit. Toujours mi bali. Tout na yo moto talangai. Nanga. Pour nga naza nanga musantuti. Nga musantuti. Ezati ne na bakana ndina atakana bine ke busala mama be ke ngai ndina saka na parfait ngande nanyo. Ti. Kapena sala kama be menatala ka fa ya usala mabe. Sala to mabe na mutu oyo asali mabe te. Ya ozaki na moyen te mutu apesi au moyen. Au voyager ba activité le zongi. Mais il faut la reconnaissance derrière. Il faut la reconnaissance verrier. Mais comment au kozongi célèbre mabe ya bongo? Tu peux imaginer mutu oyo azui mbongo na ndako na bango. Muyibi. Po mbongo na tanga zuba yeba yiti ayibi. Quel risque? A risquer pour na bolingo na yo. Siko elo mona mitu na biso mi balelo ni totonda kati. Bon mana no kosa na na liste nanga na ba commentaire na bino. Moi chose à naï na ozo ke lingana différence za yani. Na yebe so wa isa na eza différence za di oui. Moi te melo oliango chaque jour té pondo oliango chaque jour té. Mais il faut yeba tant ozo nga ke lianga ingai. Na olila onene. C'est que pondo nga na za na confiance na mo. C'est quand on a besoin de bali tout ce que mambuto osala. Oyo monyo bien na lingi o na sangisi ba camarade. Oui. C'est là yo gagné, c'est là yo monyo osala bien mais ça bien ti. Tu sais mambuto osala lelo. Di bozo na biso. Bano to robota. C'est il faut en confiance na pondo no na. Pe comme ça na mo mais ça na te mo ne le osala biso ma beza rapport pour to ni comme ça. Alors on a dit qu'il y a bien elo ni nyango so que moi ni qui pas moi chose à naie place elo yo lukaka wana azaka na moti fandi sai tali sai apprenez ça la vraiment bien
bandeko na totika kosala bato mabe totika kosala bandeko na biso ya basi mabe biso pe bandeko ya basi oyo bozo lulaka tika kolula moninga memelo lisolo mobali na ye pesa ye conseil talise oyo ya bien kolinga te olinga mobali na ya koma ya yo kwa viete eza bien te litomba na ngota mo te za bon voilà ndeko na biso j'espère que tu comprends l'histoire na yo message ni nous lancer na bandeko bazota la biso na ye mobali na yo ou azota la yo na ba parents na yo pourquoi pas ko zo makambo yo o vanisa bango yebisa bango mais o memengo na media message no ko lancer na bango Nina mingi mena wasalinga ke liboso to banga yiba mbonga ba parents na te o lelo nga no souffrir oyo komo reni na camarade oyanga ke liboso bobota bana boutique ane avancé so na pesa kango na mtima moko te bi na pesa kango na bolingo nga nazala na mpo na yo te kende liboso nga na lakelo te bible déjà lakelo mabe pour nous reconnaître bolam o nga na selo te o merci oyo mono pesa nga ya ko tromper nga na copine nga kende liboso elo na lobaka ya wana voilà elo ni nango osoki na biso de nini po oya awana nini na chaîne biso ya Saratola fait la bombi likambo trop na mutema qui vraiment dérangé n'a pas été non partagé on a pour nous moner mutumsu yo bete les autres pour ka camarade on a zakini nando bete les maso na ngaye muta trahir za mutumo atindenga pa na bino bisenga so na yo partager le kambo na bino bo pesa nga ba conseil o pesa nga peu du cœur papa na maman bolimbisa ngai na soni o na yo kisibino na la qui vraiment aveuglé. Voilà, vous comprenez que Ndeko Biso a le bien vraiment avec Nina Bolingo. Oui, et vraiment ce que les moto makasi au saïlé au union suiza pour ça monter mon pour na OCP qui pour na gagner Bolingo na il va même peu mi bali tout ça là en côté abasi moi c'est mon bozu banda première c'est outil humanité université mais soukanango a trahi ezalango déjà voilà merci na bandi union bazota la biso merci na Bob Tousiamina vraiment merci na yo ba mbote lisusu na Alex balobi Alex Toko merci na yo pe merci na bandi on a biso nyonso balela biso trop merci na bandi on a biso nyonso ba s'abonner déjà na Saratola TV mais vraiment bon me rappeler de on a biso ya moi si na ba conseil na ba idée na moral na physique et ça va vraiment bien quant à moi on a moi si là on a koyebisa beza que courage vie sous quitter vie sous continuer zambazali on est en sous zali na waka canal mo boy po ete et la kiso makambu ya mokili bois qui sabiloko ana continuer zongi pa ba parents ngo zonga boye zongi la mama boso na bango siko na ndenge moko ya bien talisa bango siko ba vérité nyonso ndenge talisi nga boye atanza mbelo la a olimbiso vraiment ndeko na biso ya mwasi yo mutu o sali moninga mabe yeba ki etumbono ezali c'est-à-dire que o gagneti tamso mobalo lobi a osali beninga sali e boye tamso ya yeza bien mais ya yo ezali ya mabe. C'est-à-dire que les boutiques ont vraiment bien été. Merci à Morel Gucci Sinda derrière la caméra pour l'image qui est au Sibiso. Merci à Maurice Piana. Merci à vrai problème qui les amis de problème qui il y a Londa Wana Bolobi Londa tombé. Pourquoi pas na Eric moi si mon nene Nzambe na bangonyo so charge kilo. Merci na abi maman abota problème qui ni na fière ya otanga pour ce moni pour na vandi boy eza pour na maman Janette Mboui mona moluba ya solo babi moko ama ko etoka ko Jimini. Merci na yo zobozo finganga yo mutozo finganga na Facebook osalo kangi osali fo compte pour finganga joano déborder au fingelinga ba parananga bani wana bola na biso bo supporter na muki par rapport à la bimicitaire mais qui zoba na stadi moté mananga et comme ko suka monita mo vandi o finganga po yebinga nga vraiment na yebiote
nga yebi ote yo mutu talanga yo naloba na yo. Vraiment merci na la patronne maman Saratola, merci maman Mokonzi mwasi munene babi mwasi ya bwanya mwasi ya maele nyonso ya sala ke simba kaka ne moko pena biso ba oyo. Merci na niko za la ki bongo pole muke ni mona suka ba muke ni nyonso derrière la caméra za la ki bongo Gucci Sinda. Merci na Jonathan Kivuna Dizani Bali, merci na Brenda balobi bientôt ko bota mwasi ya mndele balobi to ko fêter to ko mela wana ezana compte ya fondation Saratola. Merci na Mamouche Diamanta depuis Allemagne. Merci na Maman Ripoll, merci na Fondation Milo, merci na Papa Gabi, président, notre président, merci na vice-président, le vice-président na Bisso Moko Torres, merci na Maman Brenda, merci na Maman Zizel, vraiment Fondation Milo, félicitations na Obo Sali, ngai na bino, tokomona na bongo mbale ya sima, soki nzambe azongi. Montréal, tolobate. Saratola décroche. Saratola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.